Zambe na buya, ola tike mo.
DGTV, une chaîne want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Je vous crois bien portant mon ça va. Je suis de retour. En tout cas, les temps ont fait de fois, mais par grâce, c'était toujours bunda. Tous les gars kupanza samone to mesana parce que musalo to benga meli yango. La famille, ça fait plus ou moins 10 jours. Depuis ba image ezoko circuler à héritier Watanabe même qui orchestre naé et pas frère Patrice abonné la pona bango. Bon, selon actualité ou encore par rapport à actualité, héritier a un concert. Moi il faut qu'il nous rebeta. Amemi amemi groupe naé et pas frère Patrice abonné là pour na bato musunde balobi ezapo et nzamba cha loboko esimba nazo ke beta concert et boyi frère Patrice nenga pesi concert na groupe ke et ba trahir héritier doit trahir héritier a reçoit makamuna et to ba okuta na nzambe et na prière ya frère Patrice a lobi boye bato nyonso bazo epa héritier et do bato tout bazo okota mouvement orchestre ya héritier bazala béni bakufate na place ya cercueil bazwa mituka mutuneza frère Patrice ndenga zawana alinga lobake ya yebite que la musique dite mondaine et soparmakila aye bien moté pour bien un esprit des morts na concert na pardon na groupe héritier a benga vie na kanina parenthèse na oya côté wana na lobi boy qu'est-ce que la musique d'héritier Watanabe avant na loba na ligne préciser pe na rappeler que je n'ai rien contre héritier Watanabe, c'est une âme qui doit être sauvée parce que yeso kufela batamabe sans exception ezaloza soki mobomi oza nani oza nini yeso akufela yo et pour ça neza batu nyoso babika. OK, héritier c'est une âme qui doit être sauvée. Mais awa il s'agit de l'église de Dieu, il s'agit du sacré. Dans Bazo bisa Jérémie, c'est parce qu'il est vil de ce qui est précis. Jérémie a tourné pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Dans ma répondre et la réponse en disant mais parmi bilo wa bisa Jérémie a lobinaï, c'est parce qu'il est vil de ce qui est, en d'autres termes, fait la part des choses. Ici, il s'agit de l'église de Dieu. OK? Où ils sont censés présenter Bonzambe, Père Otombola Yesu. Moutounezali, qu'est-ce que la musique de Wata a à voir? Ou encore, qu'est-ce que Dieu a à voir avec la musique d'héritier Watanabe? Ou encore le groupe d'héritier Watanabe? Pobaya na église Batia Baroma Boko. Rien. Nzamba soutenara kaka eloko oyo. Ils ont honoré, tout ils ont glorifié. À l'objet, j'honorerai qui comme honorera. Place où ils ont tiré gloire. Des places où Nzamba yaka. Pour amoni sa Nzambe naï. Mais bisika oyo Nzambe, azana intérêt. Dieu a Nzambe ayaka te. Dieu n'intervient pas. Et frère Patrice a bien parce que aza pasteur il y a ce qui combien de décennies déjà depuis a fondé l'église a comme pasteur. Bandeko pasipe mawa. Bota bisika église ezo kende bota lelo ndenge kombo nzambe ezo fingi sama bota la lelo ndenge ba soi-disant serviteurs de Dieu pasteurs et autres ba kotisi mélange fait étranger katina maambo nzambe. La famille ba maambo eza mawa eza grave eza sérieux bo mona o mikete parce que ça s'appelle scandale. Or, Bible est l'obinanga. Bible est l'obananga. Scandale est koya. Mais mawana mutu o akozala sujet ya scandale. Mutu nanzela na scandale kolekela. Frère Patrice o exhorta bat na banzembo na ye. Frère Patrice o abongolisa batu mitema na o nzamba bongola mitema na bongolisa mitema ya batu nanzela ya banzembo na ye. Lelo Patrice kaka œuvre o yemoko batisaki ayeko détruire on maboko na ye. Bandeko na ngai quel scandale. Et bateau yo baebi ke koyoka musique à mokili eza mabeto peza lisumu. En voyant ceci, frère Patrice Alngate ya bango nini? Parce que aza clair na maloba na ye, bateau bazwa ko salie na wata.
bato bazoya kokota orchestre wata bazwa bomoi eno kufa nzamba batela bango bazwa mituka. Donc en d'autres termes, Patrice a approuvé œuvre ya wata et alinga alakisa mokili to pe andimisa mokili ke non nzamba za ebana héritier. Donc ce qui veut dire musique ya wata batu bako consommer, ba chrétien il faut ba consommer parce qu'il s'agit de frère Patrice o atera biso maloba na nzambe ne petit so comprendre. Scandale oya même on dans un sujet scandale frère Patrice mutu mususu me yote bazolo baki wata mtale yo kolobani bande koboka témoignage oyo. Non, sincèrement, na kondima vraiment pour que wata mtale parce que le dernier jour tozaki na antimo c'était vendredi pour tout mercredi que le sous forme ya Pentagone mais qui Pentagone te dans un complément kilote na ko filmer ngope na osenga ya na asala sango atena soir tant to kuta dans la kuna de na olaksa kilote la taki les jours to kuta na inayi donc antimo de abanda ko yebisa nga mo to kana liboso o wata tabela kaye partout bana otambo na mutu kana bato bazolo bakina mutu kweza makila ba mo na ka makila ta c'est pour cela moi tinaki antimo ateka yango parce que ça qui va débat pe mo epile yango mona ki ateka ke mabi moshe mutu ko so bela ndango e yo bo mabatu ko mususu mo dans un problème omi na teka mo kaka na likita mo na vana ngai na teka ka mutu ka liboso tamo album oyo za shiko na marché tama pesi ba chant oyo pesi zo renyo ba chant yo so yo ka wana zo renyo obomi moto yo aza moto nzambi. Ah ouais. Donc quoi il pas na musicien azo peso ba chant ozo pesi ba mbongo mokie yo bénéficier na ba chant na ba succès. Bandeko to juste moi extrait et loko asikeza na moto biso nyonso to yebi na biso ke na musique oyo makile bamelaka makila to yebi biso nyonso na musique oyo succès vandi na makila ok et yana ngo ya kokamwa te o wana azaki moko ya bato wana ko pesa ribota banzembo wata sombela ye mutuka et mutuka na chaque place partout en otambola na bandoko yebise ke no ezana makila et ay côté kango malgré ça ti suka ngo memeka na kufa akufa ki héritier abomaki selon ndenge boyoki ndenge master na je expliquer awa elo asikiza na moto to yebi surtout que musique dite mondaine okosa succès na mokilité sans que olegana ko zala na alliance na monde ya molili ah oui to yebi yango bandeko na ngai na bandeko loba scandale koya même on am dans un sujet scandale Patrice oyo alendisaka bato lobi Patrice oyo a kondanaka mabe lobi Patrice oyo a telemelaka mabe tina ti oyo banda komona lisumu partout na place lisumu ezate bandeko lelo o bandeko Patrice pris dans les pièges kaka oye abanda kopekisa bato lobi ye moko na kati ya maambongo oyo ça s'appelle profanation œuvre kaka oya honorara lobi a bafoué yango ndenge Nisma Nyanga salaka clip ya iba bo liziba quelques mois après akeko sala même clip na ba image ya bandoki ya ba satan ya ba démon qui n'a rien à voir avec le message profanation bomonaka quelques mois passé na église à Moïse Mbiye bato bazoyemba likolo en même temps bazoyemba ma salité je crois bolandaka ngo na place à likolo bazoyemba libo boyebi to chaka clip wana nini pardon vidéo wana awa ezate lapsus eza séquence ya ba momu to aza ko répéter ça s'appelle profanation na kati ya temple ya Nzambe na kati église ya Nzambe bato bayebi ke koyoka musique ya mokiliza mabe envoyant frère Patrice ko honorer musique dite mondaine ba omi lobela nini donc c'est clair que ba rozongi la koyoka musique oyo ezo boma oyo eza na vie ou inspiraka marambo ya mabe parce que derrière toute chose dit la Bible il y a un esprit. Lorsqu'une musique dite mondaine bêta derrière la musique mes frères et sœurs il y a un pouvoir, il y a une puissance oyo et désorientaka tout comme eko orienter moto soki ezali ya malamu oyo ya babatu oyo et désorientaka bato et même bato poussa bato na ba dépravation des mœurs na sexualité na makambo belé ya mabe pourquoi parce que tant bozoka banzembo wana eza ko inspirer bino mabe
Et du coup, vous allez vous livrer au mal. Et c'est ça l'objectif, top but, cause, il y a musique wana. Baza ba évangéliste, baza la évangéliste et diable. Tant ba osa musalo bazo évangéliser. Et ba victime eza bato o ba consommer ka ba produit wana. Et du coup, bozali nani et nalo baba jibie na bango. Donc bino nde bokoleka mbeka d'une manière ou d'une autre na bandenge belé. On peut utiliser ba aura et bako salela bambula bako réduire bambula et ke ba pété et comme mo pe na kufa. Je comme kolonza mo permettre tout le en long et en large musique. Ni eza c'est ma musique et la musique dite mondaine précisément mes frères et sœurs n'a pas expliqué bino ma belé. Et aujourd'hui Patrice va honorer, va élever, va célébrer akobetela eloko oyo maboko œuvre oyo ya satana ya diable pasi pe mawa bandeko bokolimbisanga na koloba mangala mwa makasi mais eza mafinga te eza pe discrimination te eza pe parce que il y a des réalités, il y a des faits oyo ezali palpable ezali normal boyebi biso tout sans yesu tonga to bigate ok makila yesu asopa nde mutu salaki lelo oyo to changer ba position to longo na mokili to epa na nzambe biso nyonso nanga na frère Patrice na ba nyonso liwa yesu ne kulusu mutu pesi biso accès na royaume des cieux mais na mokili ya bato oyo na mokili ya bato eza na bato misusu po andi mama na miso ya bato le Seigneur a investir dans sa vie. Nzamba sali si photo lo nzamba sali ba effort to pe ba sacrifice pour muto zo valeur na miso ya bato. Bandeko Bozo Patrice 35 ans passé. Bozo Patrice 35 ans passé. Avant na continuer na Patrice. Boyebi frère moko Ike Bali aboata makasi ya en Allemagne. Na yebi frère wana banda kala. Na nzela ya bandeko moto bando sambela na bango. To bana pe osola na Ike kala. Na une fois témoignage Ike bato bele balanda témoignage Ike ba témoignage neza na YouTube. Azala vraiment naturellement humainement parlant na azara bien te to lo bango bongo pour na ko exagérer te. Une fois lobby j'étais ce genre d'homme où attend à draguer moi ça linganga te mais et comment na moment mon avis ya Ike basi ba oma welela ye nzambe na banoko loba na moment mon avis ya Ike basi ba oma welela ye nzambe aibo valoriser loko aibo valoriser motu o lifoko du ciel ayembali ndanda ezaka poussière nana kopesa on valeur nana okipango mais nganga mayela ya lokoti apopoli abongisi ya soigner abeti guitare epesi son ya kitoko bato bakomi koya ko linda 18 kilo bato bakomi koya ko solliciter to pe ko luka linda na ezali ba Patrice la famille 35 ans passé na ba critère au moins ça lingela mobile nana ozwa Patrice mpiaka likolo mpiaka aspect 0 mais nzambo akela likolo na se azui Patrice a valorisé bota mwasi kitoko nzamba pesa Patrice kaka na état major ya mpiaka wana na ki vilain wana eza insulte te tozolo ba réalité po bino bozala bo ezama ko finga hawa te na ko finga frère Patrice te na an éducation ko finga te OK c'est d'abord un papa pour moi peu importe les faiblesses et les erreurs mais tolo bela kaka et vérité lo baka vérité pour tolo bela réalité bota mwasi kitoko nzamba pesa Patrice bandeko Patrice abota bana bambinga bondi mate bota ta ya Patrice famille moi si ne bazara milai abota bana kitoko ana ba garçon moko très beau tant mondo bana bino très beau wala nyonso nzambe lelo oyo Patrice a remercier nzambe na motindo bande otona biso so batoto bronchaka mton souffre Patrice te yana bato Yesu akufela pesi bo moi seko poko dalola mais naturellement humainement parlant façon nzamba kelela est inacceptable mais c'était pas le cas pour frère Patrice nzamba pesa Patrice valeur na miso batu lelo oyo so basali émission ya bachelor
batie Patrice akozwa tala ba candidate basi ya formato po anini nzamba pamboli na pesi mbongo apesi valeur na miso bato. Aujourd'hui Patrice va remercier le Seigneur comme ça en créant de tels scandales. C'est triste et regrettable. Quand héritier Wata, c'est un frère Oyo ba acte posaka et l'axaka za na semence nzambe parce que diable a détournaka eloko eza malamu a détournaka bato bana ba grâce a détour période moi salara accident na tchapé mission na chaîne nanga année passée ou encore l'année avant bato bakufaka et ya kena na église à Moïse Mbiye ko remercier nzambe ya bateli pa épargner na liwa après sa action de grâce. C'est un frère au ana semence nzambe et par rapport à ba message belé bimaka qu'il va finir par servir le Seigneur. Bandeko, bosambela pona ndeko oyo parce que lelo o wata so akutani na nzambe risque za à perdre sali. Pona nini? Parce que ba pasteur oyo yake na kokoto etope ko kene ba bondela pona etope bango nyonso bazaka na occultisme. Et du coup lelo so azungo lo bongo la motema. A aucun zonge pa na bango a aucun kuta bango pe na katika ya bisiko ya uti et risque za zonga ka kona. C'est ça, piège. Yango nzamba salengolo. Un jour, ceux qui ont eu décision tika maramba mabe, nzamba sale grâce à kuta na moto moko, o ana bon nzambe ya solo authentique, o a orienté, a guidé, pas relaxer maramba nzambe de façon que aza la ferme, a kene na gauche teni na droite, c'est ça. Le Congo d'aujourd'hui, mboka mobimba, ba faux pasteur na ba faux prophète na ba bango de basala kombo. Ya malamu baza moke e ba yebanite e yango mondi bazo ko luka ko étouffer bango na oyo la bino émission mambo zo le na Congo na salara na zora message mon plus ou moins 2 ans passés ya bakangi ba église tout na Congo et du coup na ko kanga ba église wana et ba pesi permission na évêque moko to yebi na ntanga kombote mais l'évêque en question pendant ba la sangai azaki occultiste. Quand il y a un droit à parrainer, sauf que l'ingosé à l'ensemble, tout le monde font l'église. Et Babylone connaît ce salima. Actuellement, dans le cannabis, na ba forme moko boy. Na roya na émission expliquer bino marmi ezoli kana Congo na église à Congo. Ni ne kana église à Congo. Na osala émission si tout va bien les loto lobby. Et wana nyonso ba jia ba faux prophète na ba faux pasteur o aminene boyebi bazana ba kombo. Pourquoi? Parce que ba comprendre que bango ba na nzambe te. Et nous génération sikozo nzamba olinga tombola il faut ko étouffer bango na bandenge moko boy pour le nzambe germer te mais le Seigneur va leur confondre et muto ba mondi ba utiliser mutamba tala ndi mutamba zo swal mlole moi na minute botala bisika komi ye muto azaki exception à règle botala le mutamba comme na liste ya ba détourneur à ba fond muto elaki baninga leçon tala tant que nous simba sacré rassure-toi que nzambe mutatindio oko épargner to robikate vous allez épargner to robikate na osala bino émission on a expliqué bino marmi ezole kana église à Congo. C'était ça frère Patrice pierre d'achoppement sujet à scandale mawa pasi que Dieu nous aide. Ou ingratitude envers Nzambe à niveau où frère Patrice Nzambe a pesi valeur muto ba ko accepter na société té mais Nzambe a pesi valeur le lo remercier Nzambe na lolenga boy so bazali na ba relation personnelle na héritier anga peut-être ça la moi huis clos et non à église libukolo cher ko ya ko tout isamilimo ba amanzambe mabaku ko betsa batu mabaku boye et amaweza pasi nzamba suma biso. Sinon c'était ça, abonnez-vous massivement si MDG de Mafuta, c'est comment c'est la grande dame de bonnes choses, tout le monde est la semaine laquelle partagez. Merci, au revoir, bye. MDG TV,
une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.